devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots avant tout bandayango, tozaliko bandango, na nouvelle moko, il y a Essengote, nouvelle moko, il y a Mawa, donc nouvelle moko nécrologique. Parce que to witi ko bungi sawana bazali ba petit nanga tanga na tanga na lobaka base penza ya kati ya quartier nanga donc sentir nanga ya quartier donc pesi biso vraiment mawana passe na motema donc jeune bozali ko mona na kombo ya Kams Mayala azalaki na Kisasa akendaki donc vacances na Kisasa avant makambo ba corona donc kangaki kuna vandaki po alinga ko zonga nepe les 7 awa donc accueilli vacances na Kisasa. Donc, à Witi Kotika Biso, à Belakite, donc, ce qui va malaria, ce qui n'est donc, à Tiki Biso, Ndengwana, donc, d'une façon vraiment, et Sali Biso, pas sinama, on a monté, donc, le lot, ali lundi, donc, Tozoaki, nouvelle Wana, donc, hier, dimanche, vers 11h, à Witi Kotika Biso, donc, Wana Penza, donc, on attend à répéter l'émission, donc, Witi Kobungisa, donc, l'un, il y a base, Nabiso, Nakati, il y a Damari Lélis, donc, tout un programme, mieux sur tout est, ce qui va rapatrier, corps, awa, ou bien, mais boutique, là, vraiment, Nakati, il y a 5 minutes, donc, on peut savoir programme mieux surtout et puis ce qui s'agit de image kuna équipe oyo ya Clebois original ya Kisasa bako kende kuna vraiment et puis biso mawa penza na motema donc jeune boy azalaki vraiment gentil ouvert à tout le monde donc Kams Mayala awitaki kotika biso ndenge tolobaka nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka mais sali biso mawa vraiment na motema parce que talaka jeune boy vraiment awa bamboko donc ce Koufiata donc il a 70 ans 60 ans donc ils ont vraiment perte ya munene donc batu awa vraiment faut bakufana 90 ans 100 ans donc vraiment to sengi na bino bozalaka kana kati ya site na bino oyo to kopesa bino ba programme donc to allez vraiment ko présenter ba condoléances Nabiso vraiment le plus attristé na famille Mayala surtout donc en particulier Sœur Nabiso donc Sœur Saddam donc il est vraiment à l'zako la tozali ko comprendre parce que y azali lekinaye ba mesana qui vraiment makasi donc vraiment yé penza o moya tiki biso abandai ko tika batute soki bozali na likambo akolanda bino partout donc vraiment tozali ko kabola douleur na biso na famille Mayala donc to communiquer bino dans les jours à venir ce qui programme vraiment ils allaient établi to ko yebisa bino ndenge nini ekoleka donc bon moni tozali obligé à tout enchaîner parce qu'il faut tout enchaîner donc vraiment une fois de plus vraiment toutes nos condoléances vraiment à la famille Mayala donc toujours dans le même registre tokei lisusu présidence de la République to habité to monaki porte-parole il y a président de la République à lekaki pour alobake batu bazali ko kufa na présidence de la République ezali coronavirus bon netiye mtalobi yango azalaka kuna azali porte-parole à mokonji toyoki eka ndenga lobi mais vraiment ce qui ezali corona parce que corona e bandi awa e bandi na Chine ti ekoti awa en Europe biso toyebi corona ndenge ezalaka bon ce qui komi corona made in Congo oyoke ezoko pona besika ezali ko pesa batu donc ezoyaka na présidence et qui est na primature et qui est na ministère moto ezali na présidence de la République et puis batongo bazo kufa bazali ka bato ya IDPS présidence de la République ngo ezali bato belé mais bato bazali ko kufa bato ya IDPS na ba proche à président de la République donc monsieur Kasongo Mwema Yamba oyazali donc porte-parole il y a président de la République ayaki pona ko démentir ba rumeur nyo surtout oyezali ko courir na ba réseaux sociaux à lobby yé poison na présidence bazoye bangote le baba espère moroba ya penza
baye basali banquête et la gisi penza que poison wana bandimi mais bato bazali ko kufa na kati ya présidence bazali ko kufa na coronavirus. Donc vraiment toyoki mais coronavirus en so zaika ke il y a présidence de la République ou bien toye bien oté coronavirus ezali pandémie moko ya mokili mobimba et puis biso toye bien malamu awa na mboka oyo coronavirus. Donc bon maraka boité so que zu mutu et kozwa bato belé et puis donc ezalaka ndenge wana te mais bon Tolobanin porte-parole Moutou à lobby, donc Togota la kaka. Mais vraiment, vous allez se poser la question. Présidence de la République, bateau IDPS, proche à président de la République, donc Corona est commis Corona moko sélectif. Donc ils ont pour na bateau moko bazwa. Bon, Tolobanin porte-parole à ça lobby, Toyoki, mais vraiment, nandeng biso tozalia, nandeng to mona signe ou ndenge bato ba okufela donc vraiment biso tozali na doute que ezali coronavirus. Bon tout ça nini balobi ndenge wana bon en tout cas ezali voix moko officiel oyo tokoki kolandeza eloko officiel. Bon to s'interniser là-dessus donc eloko tozali kosengaka vraiment na famille nyonso tout ya président de la République donc monsieur Mputu awita kotika biso. Donc ceux qui ont été au Tikabiso, Toloba, Teke Poison, donc Tolobi, coronavirus, mais coronavirus, on dit, ils allaient au Kamusabat. Donc il y a une nouvelle, Autobanda qui n'a pas de nouvelle, moko triste, mais donc on ne perd rien, donc la vie est faite ainsi, donc Mouki les allait continuer, mais vraiment, tous allez au Kabola, Pasiwana, na Batu Oyo, Bazui, ba nouvelle wana. Donc si Koyo, Tolingi, Tobanda, si je n'abisso, il y a Liboso, il y a 5 minutes, il y a le lot. Avant Tobanda, si je n'abisso, Toko marqué pause déjà, n'a expliqué bino déjà que Boyebi, le Tozali lundi. Donc, mardi, lobby, Toko Sala, et c'est moro déjà, il y a direct, Boyebi qui va direct à 5 minutes, et Bandi, donc mercredi, après, donc, procès, il y a Vital Kamer, et donc, on a signalé bino déjà procès, Rolanda, en direct, na Cléboa original. .net Rolandango après na 21h direct et bandit donc si j'ai Rosala toko décortiquer 3e jour il y a procès à Vital Kamer Boyebi que ezali 3e jour il y a Makambo Boyebi que juge à Rosala juge Mususu ba teme Mususu ba ko intervenir donc to Rosala penza na matière ebele penza il y a ko loba jour wana déjà dès 11h ndenge zala direct to Rosala bino déjà en direct il y a compte YouTube Rolanda Yango après na soit tout na bino ba direct et bandi donc direct ezali mercredi vendredi na samedi ndezali émission oyo babengi rendez-vous de patriotes mais direct oyo na salimi balé oyo ezali à part donc émission oyo il y a 5 minutes bozali komona nga naza ko lobaboye ezozala nango donc to bagisi ba direct misatu. Et puis, na émission, oh, il y a samedi, des émissions, ça na radio, tout version télévision. D'ailleurs, nazali ko tikabino bolanda. Bande annonce, il y a émission, na biso, oh, il y a liboso, il y a rendez-vous des patriotes. Invité, na yango, ezali Evaris Omana Ochudi, oh, azali président, il y a Yemorope, azali na parti politique, na ye. ACK, il y a Yemoro parti, na ye politique, mais azali bras droit. Il y a Moïse Katumbi pe azalina kati ya parti politique ensemble il y a Moïse Katumbi donc ba question bino bozali na droit ya kokota bo poser ba question donc émission ezali direct et puis téléphone ouvert donc bo préparer déjà ba question na monaki déjà na groupe donc nazali ko pesa batunyo surtout bazali na groupe bazali vraiment ko sala que groupe et marcher bien nazali ko pesa bino bambote belé na monaki déjà donc groupe comme déjà en ébullition, émission, donc prenez votre mal à patience. Donc rendez-vous samedi 6 de 14h à 16h, direct 5 minutes, et Zozala de 21h à 23h minutes au temps de donc Natigibino Bolanda, bande annonce, rendez-vous avec le Patriote. Pour la rentrée de l'émission Rendez-vous des Patriotes, c'est samedi 6 juin 2020. Mon invité est le bras droit du président Moïse Katumbi. Bonsoir chers tous, bonsoir peuple congolais. Nous venons vous confirmer notre rendez-vous de ce samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec les Patriotes avec M. César Ngadi.
Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, sera mon invité ce samedi 6 juin de 14h à 16h dans mon émission Rendez-vous de Patriotes. Ne manquez pas, nous allons revisiter le récent discours à Kashogwe du président Katumbi Tchapwe. Nous allons entrer dans la mandature de M. Félix pendant 1 an et demi. Nous allons aussi éplucher les dossiers de l'accord KHFCC qui détruit le pays aujourd'hui, qui devient un cancer en phase terminale. Nous allons parler de décès multiples qui ne cessent de s'enchaîner à la présidence de manière mystérieuse. Nous allons parler sur l'insécurité au niveau du Katanga, mais aussi à l'Est, comme toujours. Les conditions sociales du peuple, le procès Caméré et celui de l'évêque Mokuna, le président de l'éveil patriotique. Mais aussi, nous allons parler sur les perspectives à venir, telles que le préparatif des élections, quoique 2023 est encore loin, et l'avènement de l'état des droits dans notre pays qui a été tant demandé par Félix Tshisekedi, des mémoires, mais aussi M. Katumbi Tchapwe, qui a été son combat de toujours. Et c'est autant de sujets qui est important pour notre pays. Le départ inopiné de M. Jean-Marc Kabonde dans sa fonction du vice-premier ministre de notre Parlement. Aujourd'hui, il est seulement député simple, il sort du bureau d'une façon inattendue, mais aussi d'autres procès qui sont mal menés, des députés dont on ravit l'humilité de manière incompréhensible. Tout ceci, nous allons en parler. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité, Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, direct na cluboriginal.net et Bandi. Invité na ngai liboso, Bowiti Kolandaye, ezali Évariste Omana Otchoudi, Oyo azali bras droit ya Moïse Katumbi. Ezalinga Wabino, M. Évariste Omana Otchoudi, président ya APK, cadre ya parti Ensemble pour la République, proche ya Moïse Katumbi. Naikope Sabino, rendez-vous samedi 6 juin 2020, de 14h à 16h, na émission Rendez-vous avec les Patriotes, Nandekona Biso, César Ngadi. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, direct na cluboriginal.net et Bandi. Tout le monde était Ndekona Biso à Zokokate. Loboko ya mokonzi mboka Félix Ezopoya na mesa te pona kopesa décision asuka. Au peuple aza kozela ezali o azali kosala te. Makambo etali coalition cash FCC toyebango. Tobo sanité bibembe o ezali kokwea mokona présidence. Ekomi makambo moko ya somo. Est-ce que ndekona biso ayaki na bokonzi po kunda ou bien po pesa bomoi? Kasi tomoni bibembe ekomi ebele epai na ye moko. Yango tokolobela nyonso wana. Rendez-vous pris pour le samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h. Abonnez-vous sur notre compte YouTube cluboriginal.com pour poser directement vos questions à notre invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir Masolo, Nambunchu, Penadikos. Sikoyo donc après bande annonce Nabino, Boebi donc rendez-vous les 6 pour un rendez-vous des Patriotes donc de 14h à 16h. Bon, mon invité Nabiso, donc Otchoudi Omana, bon, déjà comme Loba déjà qui est au nord, donc président Nabiso Fati Béton, donc mon année clarté, donc bien mon boy déjà ma cambo ils ont pensé Nabiso d'Oponaye a gagné ce que Katumbinde, donc Tongaï qu'on s'en sortir. Donc bino tout, bon on a déjà ma il faut beaucoup quota, beau poser ma question Nabino donc boy numéro kaka oyo.
Tous à la une émission bozomona na C donc 07 53 36 38 09 bato bazali banda ba précédé na 0033 donc numéro on les appelle numéro à WhatsApp donc beaucoup benga na WhatsApp beaucoup benga pe na téléphone normal donc sikoyo tozali kokota na sujet oyo ya lelo oyo yangona tozali koloba pe vraiment ba médiocre oyo il faut tout ça la nyoso tout se débarrasser na bango le plus vite que possible. Parce que coalition on a toujours mona ezalika ka na avantage na côté moko. Soit na lobby boye bo monaki kabund awa a dénoncer makamoko a monaki clarté ya ki muyibi na kati ya parlement bo moni ndenge soukelier ba salele likita ti e bandine tika je vote ba longolier na bureau ya parlement pour siko batikala basala ba cop na bango basala makase kabunda bandai ko gêner bango mais to komi sikoyo na kaya tambo mwamba katambi mwamba boyebike mbongo oyo basala ki ba travaux kuna mwasi wana oya champagne o bayeba na imaso na bango do tambo mwamba soka batraki esimbaki te basoli na kati ya Sénat oyo penza ezalaki place moko penza ya kosakana te ba place penza ba présent liboso ya Sénat ezalaki ba kalonji mutambai. Donc place à Zana Katia Sakai na kanisa zoningana. Donc ce n'est comme place ya ko Suana. Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas l'enseigner. Donc olandaki momi angati au râteau ale au kangi bakanda ale comme lobe là donc et salama nante donc tambe mwamba babenga ki kuna procureur de la République à Sengi parce que il faut balongler immunité parlementaire za nango soki immunité soki ya ba Sénat soki ya ba nini ba immunité kuti c'est bebanda batoloka batambe mwamba penza za pena humanité mercenaire. Immunité parlementaire, immunité diplomatique, kanamba bebisa yango batuluka batambe mama bakoza nango te so asala frata ba kangi e kamba mo bakenaye mais siko basengi balongola yango basali lettre officielle et comme kuna et beti poto donc parce que bato bazakuna na Sénat
bazali batu ya Kanambe batonda tonda kuna iboyi sikoyo ya Kabundu ezali kutu circuit kaka fermé entre bango balongo lié mais comme sikoyo na oyo ya Tambwe Mwamba sikoyo baboyi poani ozomona sikoyo ke makambango ezali na tina te donc ceux qui na côté na ya IDPS et salami ceux qui na côté na bango mo ya FCC et salami te bon sikoyo justice ango tolobaki état de droit ango sikoyo ezo et commis donc ils occupent battu donc ceux qui a FCC état de droit et salamate donc ceux qui a IDPS état de droit et salami On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mokonzi a bandi ko détourner bandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazani. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi a lobby a dit bon likamba ko pona au sala ngo yo oza mona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. donc Tambwe Mwamba azali poursuivi il fallait se présenter qu'on a mais étant qu'azali présent Sénat a couru beaucoup kange boté fo immunité longwa immunité basengi baboyi to mona ipe muto américain o ayaki o babaki amemaki ba mercenaire o na l'ère Katanga wana a poursuivaki Tambwe Mwamba azalaki donc ministre de justice na mukonjo donc ya aner azo poursuivre bango kuna alobi ke donc azalaki mutu moko ba betaki ba salaki makamba mabe ko yosala te donc mutu wana a porté plainte ba américain ba lobi immunité oyo wana ya Tambwe Mwamba etali bango te il faut akende ko se présenter faut justice exoyer na makasi nyonso tu immunité tali bango te bozomona kaka mabe yango oyo nyonso tu tosalaka ekosuka ka ba Tambwe Mwamba wana il faut ba kende na justice. Siko tozotala omoni commission oyo wana oyo batalaki makambo wana ya Tambwe Mwamba na Sénat commission mukolo nango ezali Kimbuta grand fa quoi ya kosakana te ba Kimbuta na kutu donc il fallait kutu bakangaye donc kutu na donc tant bakangi kamere ye pas l'antenne parce que Kimbuta grand fa ko bomona penza donc gouverneur wa Yesika Ngobila leka na télévision alobi donc Kimbuta a comme ça qui en tout cas kutu mutu comme biso mutu normal pour comme interdiction bancaire ils allaient sous passer donc Kimbuta à côté ici donc interdiction bancaire donc il y a hôtel de ville et community donc mutu donc personne donc physique donc ba nyongo na ba banque tout donc azozwa donc ba mbongo en avance donc moyen Ngobila travailler donc ba nyongo ezali na ba banque tout donc hôtel de ville personne morale ezali na interdiction bancaire. Est-ce que vous avez a lobby ba makambo ndenge zalaki est-ce que biso to moni ke balandela Kimbuta et puis Kimbuta ya ndenge na grand fa quoi bazo tshena commission o ezotala ba makambo ba fa donc moni ke lisanga wana ya Sénat ezali ya ba grand fa quoi donc botaka neti ministre de transport Makila donc opposant soit disant opposant tant zalaki opposant zol ba makambo boye azo critiquer Kanambe boye bi makamna lekisango belé nazo reprocher Joseph Kabila Kabange, président de la République. Alors, qui que a pacifié Mboka. Il a qui cheval de bataille naïe. Tout le monde pacification en Mboka. Armée moko et salamité. Tout ça na armée. Alors, asali na ko, armée na biso, et la modernité, et la armée républicaine. Ata armée moko, tout ça na armée awate. Yami Sato, nazo reproché na complicité na Kagame. Pour na kokata mboka na biso preuve dango yango wana po akotisi ba militaire rwandais belé na mboka na biso sans que toyeba bayaki kosala nini babotola biso mboka sikoyo ebimi poasa nazo reprocher ye na motema mabe eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe nazo reprocher ya suka pe ya grave violation en constitution. Ça n'a pas mais jamais que violer la constitution. Le problème est que Kagame a dirigé et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc, Nenge Batouan va vendre, et Zalaka Loko va vendre na Rwanda. Pour
Kagame a dirigé Rwanda na Congo. La preuve. Tout le monde y a une déclaration, il y a James Kabarebe. James a lobby que Mikolo nyonso batini ya délégation. Bosa isabiso na likambo yo, bosa isabiso na likambo yo, bosa isabiso na likambo yo. Donc nyonso eutaka kaka na Rwanda. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda apesa accord. Soko ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda apesa accord. C'est le Rwanda qui dirige le Congo. Grave, tala esika complicité zani. Rwanda a formé ba militaire nyonso pas naé. Azui arme à côté ici et pas nabiso, c'est comme si tous en agent de sécurité, c'est comme si tous en tout est informé ba konziawa, ba bandi ko attaquer biso, mutaye bisi opinion publique nationale internationale nani ONG Human Rights Watch. Ndi alobi non Rwanda komi ko attaquer. Gouvernement attaque ko ibisa biso tata ko lobelo côté. Rien ba vanda na bango nye. Lelo yo peuple congolais ya solo bandeko bazula nangai. Il faut tout comprendre peu makambo mazali kolega et aux réalités zo likanamboka na biso. Ça dit pouvoir oyo et appauvrir bateau na tel point que muta komi esclave ya libumu na ye. Donc soki muta bimi lelo te akolia te. Et pouvoir s'alliance et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini akoko kanisa te vina ya mboka kozala ndenge nini bano nazobota vina bango kene ndenge nini mboka oyo bazo gérer non pona ye souci ya liboso libumu na ye akolia lobi ndenge nini d'où asa obligé bima tous les jours azata mbuma madesu mbuma masangu po alia. Donc pouvoir asali yango sciemment pour rendre batu esclaves à libumu na bango pour pas qu'on revendiquer ba droit na bango te. C'est ça le problème qui se passe ici. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Justice à ces pays ezali justice expéditive, sélective. Ezo pona mitu ya bato. Bato ebele batondi awa na place to vandi non na Kinshasa wa il fallait baza la place na bango za awa te. Soki justice à ces pays la justice à solo nde baza kuna. Même na kende mosika te. Likambo ya bundu dia Congo. Ba bomi bango awa crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Likambo ya Boteti. Likambo ya Gangale. Lelo juzu likambo dio mindongala. Tout ça, soko poussani ka moke oké na Équateur, tango inyele yaki, ndenge babomi bat na Équateur. Qui en parle? Il faut Joseph Kabila Kabanga ebake awa Congo za monarchité. Azali monarque te. Congo ezali républicain, la république. Puis la république se gère na façon mibalete. La République se gère à travers les lois et la Constitution. En dehors de la Constitution, Namibeko, façon Moussousou ya ko gérer Républica ezalité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Et le peuple a reprendre acte. Nous avons pu reprendre acte. Puis même ceux qui ont fait des juger, ils sont en train de Kamboka. Comment ça n'a pas été? Batoyo, Babunana Hitler, Fondation Vicentan, et l'Andakabango, les loyo. Bamusouba 96 ans, mais ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Vous allez juger. Bakoye, que dans telle année, na législature boye zaki batu boye likambo boye sama ki ba oyo ba boyaki ba komi lokola ba toyo ya Hitler wana oyo Vicentan na sa chasse na bango tilelo. Donc azo kiteke kana même ko la beti discours na makambo ya ba poser première pierre donc azo benga penza kana ba kitisi bomo na ba photo azo benga kana mais si sabidimbu. Donc alobi ke soto si ba travaux bandi. Mais sikoyo ba chinois ba société wana donc ba si ba pesa ki ba mbongo na bango ba nini makambo ça maté sikoyo président de la République il faut rattraper makambo wana bobi combien de bino ba ozongisa. Donc ba to ndenge wana bazana kati ba Sénat yango na Sénat wana président ko senga Sénat wana kutwa et ça la ke lokote tokoti kata parlement mais Sénat na
Sénégal boyebi ke président wana a boma Sénat mbongo oye ba ndoko futa ba sénateur atana ba kori ba corono ba sénateur ba ko kata mbongo wana ndambu ba ozo na bango ba pesa bango ta ba $20 ba $20 na ba ni ba pesa mbongo wana peuple mais mbongo ba zwaka wana na Sénégal ba tongela ngo banda parce que ba sénateur wana ba salakani ba salaka loko mokote ba salaka loko mokote mais tala ba mbongo ba zozwa donc Sénat on eza kutu ba Sénat mongo eza biloko mongo il faut vraiment ba kanga yango balongola yango parce que ezali na tina mokote donc kuna bazali na association na bango ya ba fa quoi mutu oya sérieux na Sénat zati mokwana donc na yeba kutu bango te na talibo na information na talibi longo na bi te vraiment ezali pas simboka na biso pena makabazo donc coalition wana ezo profiter na FCC ils ont profité na UDPST botali preuve donc kabunda longwe ka bo netli seki donc alongwe ka kabona makamoko ka interne donc yé président wana mabunda wana so mabundu so mabunda wana il fallait attends à côté là parce que c'est le vice président et pourquoi côté là qui était donc azo tinda penza ba longola et donc azo tinda est-ce que makambo go salam et puis mutu wa fundaki wana ta ba ko tike sima azalaki na période mo azalaki bazo landela bato muso babi ke zali ba cinétique na bango usage de faux mais siko binu bolani makambo tina so po bomona ka ke vraiment makambo wana ezo profiter de kaka na bato oyo wana ya FCC on a président na biso tozali ko senga penza donc kala te toyebi ke makambo e ko sala mabakalata mais bato wana penza il faut ko dissoudre parlement wana ko dissoudre makambo tu wana donc to bandela makambo sika vraiment makambo tout ezala na côté na biso donc to profiter kaka ndé ba directeur de cabinet za ba directeur de cabinet ko ya simane faut za la moto IDPS parce que ba to IDPS so ba ko simé ba makambo bazali ebele en France vous allez na président Chims ça senga eloko mokote mais ba président ba vanda déjà banda kala na IDPS président Chims ça mayel a ko pas simé pe ba PKP directeur de cabinet ya to landa ki donc ko fait le bidé donc so ba intervention politique donc et vraiment c'est plus saranga parce que ça aux senti so ba musicien donc ba l'un ba mission ba na matière grise tout le monde a ma content ya na pouvoir azoka batu o te ke ba na pouvoir ba député bilé ba bima dans les na ba quartier sali ministre social azwa assistant social akenda quoi comme ministre affaires sociales est-ce que ça la bien donc il faut qu'on paie sa chance na batunyo surtout donc vraiment toko tika likambwana te et puis boye ba ke o tozol ba recensement eloko wana toko tika kango jamais recensement batambo mwamba donc toyebite soki babima wapiti lelo tambo mwamba toyeba te soki azali nani donc soki azamuluba soki azanani donc il faut recensement toyeba bato na président de la République avant 2023 avant l'élection il faut tout ça la recensement talaka depuis 1984 86 recensement salamate pays mobimba ya niveau na biso donc tozata na carte d'identité te caméra qui ndoko wela na bimsa ba carte ceux qui des services ça biométrie net carte d'identité pour la présidence parce que cop ezali na carte donc président avant 2023 il faut to quota na ba élection avant to quota na yango si s'agit to reporter il faut to zoa vraiment tout ça la recensement mutu congolais tout azui carte na d'identité donc partenariat oblige, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Restez connectés sur Clébois Original. A tout de suite. C'est la TV et il y a makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Il y a Sepela TV. Bouquet comme un bouquet boy. Ou tu n'as pas voyager dans le partout lingi. Na bouquet no Sepela TV. Sepela TV. Mais ma bisonne aux hommes, ma bisonne 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event, Rome Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Event, le meilleur dans son domaine. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces. Donc il y a des partenaires Nabisomi Balé, Sepela TV, na Romain Ilunga. Donc on vraiment basé ba partenaire Nabiso. Donc tout indaka na 5 minutes il faut consommer congolais. Banamboka so basali et loko il faut to tia bango maboko. Donc tous ala neti ba chinois et ozala malamu. Donc sikoyo boyebi semaine passée toujours qui likambo munene o eleka ki à partir à procès, il y a Vital Kamerhe, il y a 100 jours, Bomonaki, donc juge, Raphaël, un jour après Kaka, procès, donc Bomonaki Ndenga Koufaki, Nandengmoko, il y a mystère, donc tu croyais que ça t'a traité, après Bomonaki famille, Nabatunyo surtout, souhaita qui que autopsie Salamanako, il y a juge Nabiso, autopsie Salamaki. Verdict est bani, donc juge wana akufaki na poison. Siko poison wana nani atiango, poison wana balingi bae basiko nature a poison wana ezali esalamaki ndenge nini. Siko tolubaki na bemission lekaki soki to bimisi masolo a poison tozali ko na présidence Vital Kamerhe azalaki kuna bato bazo kufa ata ba bisi biso ezali corona bon tondimi mais tozo komona masolo eza ndenge mususu toye na procès Vital Kamerhe azana bato bazali ko kufa bomonaki donc à part procès wana na tribunal suso place Vital Kamerhe lekaki po kende na makala donc juge mususu so kufaki donc ata ba coïncidence ango donc tozo comprendre été donc sikoyo poison et bimique confirmé que président wana akufi président ya tribunal wana akufi na poison siko tolobate siko na éviter biso na 5 minutes tozali ko accuser mutute mais ba donner nyoso tout tolobaki na 5 minutes so kaka président wana ya cour oyo ya procès oyo ya Vital Kamerhe akufi donc tokosala allusion na mutu moko bon ata ba condamner par défaut poison la gisarate o mutuni atiaki mais vraiment toyebite likamni ni toloba parce que vraiment ezama kamoko bizarre place surtout caméra zo les kabat bazo kufa et puis bazo kufa na poison ya on a président to zo biso makambo wana poison na mboka na biso toyebaki te donc soka bo swani baga boyoka ni solo masolo sili lo bosolo parce que boza ba bino na bino ba congolais mais makambo yela biso ba poison ya ba machette zo kata mutu vraiment ezalaki te po yebaki bato na baza étranger bato ba mema makambo na bazali ba étranger siko botala juge bato azalaki wana penza do bozo mone penza ndenga bando mona na wana za mutu mo penza calme posé siko juge akufi bato mususu soki nini siko confirmer poison siko tolobani siko nana za intérêt que juge wana kufa na minute nani yango procès na yeza kuna o eza makasa lingi juge wana kufa le musu kanse so juge akufi procès ko continuer mais boyeba ke mercredi juge si kazali koya pour makambo il faut kende tina suka donc sur totali makambo to ebisa bino 2020 zali année moko ya masolo année ba action 2020 bilenge ko kota na mboka na biso mais bilenge ko mokota donc na politique na ba makambo susu donc mutu penza ikomi ko sala biso passe mutu ekomi ko sala biso passe ya ko sakana te ngana moko soki otali makambo na 5 minutes avec César Ngadi makambo politique moko po o kitisaka motema o se divertir
Nazola Xabino extrêmement robo et donc Borotala donc Christelle Kakuta donc azali animatrice au président azali une équipe na biso kuna azosa l'émission moko miko balader donc eko kisabino motema boseki et qui dit sibino motema parce que politique oyo to ebité to za président moko to féliciter aza motema makasi parce que soki ezali ba président moko ba moto ah mais ba to musuka na ba rele mo ka bo atelemi perkit donc bolite coup de tête mais président calme otaka ndenge ba diaki caméra caméra donc calme caméra ebika invitation à kozonga beko caméra lekana bato ndimaki te donc on a sabino boule ya Félix Antoine Tshisekedi mutayebi yango tisuko mutazate Félix Antoine Tshisekedi azali umata za mbendrete akende kuna po daete ayebi makamuni azali ko sala mais akenda malem parce que so abeti flèche et katakate donc nazo tiki la bino mota na le extrait il y a émission oyo donc amour débat il y a Christelle Kakuta donc vraiment beaucoup se plaît nango beaucoup seka donc bozanga ngote il faut beaucoup tarana recommander bino ngo donc restez connectés sur cluboriginal.net. À tout de suite. Christelle Kakuta, l'aurore de la presse congolaise, donc en direct de la RDC 00243. Et merci à mon patron César Ngadi Cléboa, toujours Cléboa, papa, tout le monde est d'accord. Oh, boy, ça, il est dur. Naba qui serait sentir, et ça, il ma foute, et elle, comme ma foute. Yaya, Tantine, permettez. Tout ça, micro baladeur, je commence tout ça à balabala. Donc, si j'ai un ezali, moi si tant que linga mobile na yelo nini ya sepela na ngoyo na ibosse pa mobile de même yo je crois aux yo moko toza déjà grande fille aux ya mobile tant que linga mobile ne lo ni sepela ce qui en premier pa na bon nga le na linga mobile na nga le bosso na sepela na e pour la test survette nga linga mobile la ta vares to survette la linga pour na ta da mesure loko. Comment expliquer? C'est vrai que na likolo to na sebo. Si, na se pantolo po yango zo da mesure ya penya mbale. Ngalinga bongo po na ta da mesure na tala na bi te. O mesure na. Il est vrai que on a César Ngadi bon patron. Merci pour l'opportunité. Je crois au monde en micro balader mambozo lukaengo. Siko yaya, je crois toi na confinement. Dès bon na confinement, je crois bozala na amoureux. Oko pousa no boymuke. Bozala en amoureux tant bozala bino balé en secret na chambre. Yo linga combien de coups? Na linga ayi lo mo makasi ngai na kenda musika te to suka kana 5 ya lo ba vérité 5 to kenda musika te moko ni za kana ya rapide de woni za kaya moi kilo 3e au venait to linga 4e ya posa motema 5e de fin. En tout cas, merci beaucoup. Dans ce que le corps c'est là qui n'a forme et puis puis n'a des bossala qui n'a nombre de causes à part on a comportement na ces personnes yo. Et ati ces personnes on a te mesoto koti déjà. O wana ya mabione le longola on kaba kuana ti. Merci beaucoup en tout cas encouragez on continue restez branchés en tout cas. Bonjour Tantine. Bonjour. Clébo original. Il y a César Ngadi micro balader na biso. Tant olinga mobile na yo lo ni tira ki en premier panay. En tout cas, sur la ligne mobile, et le quoi tirant, ils ont rassou la parfait, na montre ni le kamakolo. Yangwana kaka, en tout cas sur la ligne, na soza na sola bien, na ta du beau qu'on a montre bien, tout des failles qui me sont là, sans qu'on a montre en est bien. Aussi non, on a facile. Et bon, si qu'on se montre sur la parfait, ça, on met ce qu'on a caractère mabé. Ce qu'on a caractère mabé. Quoi ça saleté? Ou est-ce que faut la poche moulay? Soit la saleté, poche ne faisait à bogar, poche faisait à la propre. Poche faisait à respect. Oui. Poche faisait à respect, poche faisait à moulaya, ça ma camion, sur ma finga maman noël, maman note. Ah, et t'as l'inga coûté, babi l'argent fait du bonheur. En tout cas, merci pour la disponibilité. Ce site internet, il y a Clébo original, il y a César Ngadi. Si j'ai l'impression qu'on a vu, je crois que nous avons vraiment la balabala. Si j'ai ça boyé, tant que l'ingé moi, c'est quoi les bosser, le c'est pas la non épané. En fait. Merci pour la question tout d'abord de 1. Tant on a l'ingaki, moi c'est nangai dans la l'ingaki. Bon, c'est pas justement la simplicité naïa. Azala qui simple, sa façon de se comporter tout d'abord, Azala qui bien envers ngai. Et on a vraiment c'est pas là qui n'a pas cassé. La façon dont se comporter na début de relation non? Oui, na début de relation et la façon comme comme elle s'est comportée. Et on a c'est pas là qui n'a et puis n'a ko tomber amoureux naïa. Et tant beaucoup me vendre marambo ça le comportement des autres personnes. Ah oui. Et bandé ko sepel sanga ti le lopé sepel sanga kaka. Malgré à voyager à Kenya déjà poto
Donc natika na ba meilleurs souvenirs na ye, na comportement na ye bande ko s'afficher envers nga. Ti lelo et tout continuera toujours na téléphone. Mais est-ce que tu as un kinto bozaki anamora bando linga beaucoup m'appelle ba combien de coups? Tout comme on a ba combien de coups? Tant vous avez enamoré bino balé. Combien de coups? Ah, bon, ya bando linga na commissaire kaka place ya lingaka. Ils attaquent ba coups hein. On a commissaire ka. T'as 3, t'as 4, t'as 10. Oui, même dépasser d'autres bando dépasser même. Tu connais la journée mobimba wa. T'as la cheval Tony. T'as la journée mobimba coups donc na éviter ko dépasser ba 4 ba 5 donc journée mobimba ça que donc ata ba 20 coups. Bando comme on au PMI au lamuki yo mo calculer déjà là. Merci, merci beaucoup. Depuis bozana, je crois que confinement ba yi muto bi ma ça tant bozala rabino balé en amoureux. Pour aza assez plan nous bosala ni ba combien de nini? Ba combien de coups? On a terme ba kinoa. Na beta à 3 bords. Azara d'accord. D'accord, so na la inae. 3. Et bon so yaza pas bon et puis pas. Tant to kutana. Ah. Soit ça na bango na pa na biso ndeti siko na ministre za pa na bango avandi azobela ngape na pa na biso na olukala oyo ke sala ke na tinde na MPSA a sala traitement na pour les bien. Mais tant ce que beaucoup tana le yo biso bolali na bobetaka 3 ce que tant bozala ye pa beaucoup tanika peut-être na flat mo bo sala ngi pi bokabwana. Et ala deko. Donc vraiment bolandi bino moko si je c'est ça inga makasi bomoni jo moko azalaka ba tourner pas moi sinon azala satisfait bona parce que yango ezali ba question moko tabou donc jo na le bonga na comment on a ba fait jo on a évité ce quoi y ba question de habiller comment on a ba fait donc il la paix au béni c'est qui ça ba beto jo a esquivé donc ba 20 bani il faut na comment 20 on a la paix au béni donc ils ont vraiment makamoro de on so bovandi et chauffer bino mutu pour besoin un esprit bokoti botel na bino donc Christelle Kakuta na amour et débat donc ils allaient mission toujours na katika ya site na bino donc Kleboa original.net donc et là comme reçu na mona kipe donc na kini kuna donc vraiment makamezo kene bien donc journaliste na biso azana kini kuna Gradimuya asalaki reportage moko. Donc côté mo vraiment marqué kinga vraiment makasi donc akeneki na marché ya Simba Zikida donc marché wana batu donc vraiment ba mama bazoteka na poto donc vraiment na habité batu wana bakisasa ba corona wana na ganisi donc soki ye écoute na ba typhoïde résister té donc siko eloko moko ezali na kati ya reportage wana Alexa bino donc botala ba congolais niveau ya pasi bazali na yango ya tant président na biso azali mwana poto za donc muta social le peuple d'abord bato bazotie ba contre-temps ya on epesa biso ma botala donc jeune fille na ba mama coopération ba bimisa donc ceux qui tellement banzele za mabe muta tamboli makolo zu poto donc ye oye oti makolo azo sokola yo makolo yoka coopération. Donc, au tamboli, donc, amoni sapatu et baby, ou bien ma pape et baby, donc, au le colo, bah, sokol tongo, sokolo, likolo, boka, bah, pris sous 500 francs congolais. Donc, ils a pas si penza, bon, mon amboka, na biso, penza, tozana, bah, minéré, tozana, bah, kamounyo, surtout. Donc, tozawana, donc, biso, to exportaka, sous ce loko, mon côté, que loko, bima, biso, kaka, to importaka, biloko, nyo, surtout, koma, kaka, il faut to somba, na biloko, vraiment, oh, ya biso. Au cas la penza tozalaki première exportateur il y a donc il y a mafuta mbila premier exportateur ya mafuta mbila mboka na biso donc bato bazo somba babilo bazo ya siko e koma kaka boye na kota ba base ekuna ba mayombe e vanda kaka boye o ke ba mafuta ko koma sous danger parce que ba rosala sens mo quoi donc ils ont ça ba voiture à partir ni oh surtout développer ma kamabele ezaka diamante na banini tala mboka na biso pento za iso batangi Afrique du Sud batangi biso Afrique du Sud zaina na mindele biso to zaina ndenge to zalaki wana donc un likuta na biso donc un zaina biso le double à dollar même mboka wana vraiment ekozonga ndenge zalaki te donc nazali ko la sabino boka penda ma donc muta witi na ndako na termina balabala o tamboli. Donc, ma colo est poto à Sokolio ma colo. Donc, bota coopération et bimina kata bakini. Donc, bazaka ba courageux parce que ba fuir non les no sa ki ndumbo beba yiba ta la coopération mais coopération a boye makamba boye ba ko vivre na boyete. Bino mo bota la ngo penza et ko pesa bino passe na ma na motema. Donc voilà comme nous to kuti pe atona toujours dans Nzazikida ko pa Sokola makolo. Aïe 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 ko pa Sokola Congo kin label.
Maman Mbote, est-ce que otombola mutu te to sola mwa muke? Tomoni ce soir bozo sukola makolo. Donc mutu soka za makolo baby aye bo sukoli e? Boye combien? 200 francs 500. Likolo moko 200 000 500. Bo sala ngo boye chaque jour. Chaque jour. Siko soki ba mbule ezate ba potopoto ezate bo suka ndeni. To change commerce to deka maya ba 50. Ah donc soki ba mbula ba potopoto ndebo komonika makolo. Osenga nini na ba gouverneur ba konza moko so ba Holanda. Ba gouverneur ba sunga biso ba te pasa mbali na biso misala. Foto tika musala to sala boye po mbali na biso misala ezate. Donc ba osala boye po mbali na ba misala ezate kope zo les gars yango ko sukola makolo. Donc voilà Rince Mouya toujours derrière la caméra. Cop ya ko sukola makolo. Ndeko Mbote? Mbote po. Kombo nani? Noela. To kutio awa cop ya ko sukola makolo. Bo sukola na combien? 200. Changer te. 200 likolo moko to mona mukie to ndenge expliquer biso non. 200 300 500. Soyi mutaza likolo munene nde 500. 500. Keti. Na comprendre te soyi mutaza likolo munene nde 500 bato makomike 200. Keti nde za 500 makolo 200. Anet sketch ngeza boso ngoni kango 500. Sikoyo obimaka net na combien par jour? Ba 10 000 ba 15 000 net au salilaka. Ya. Mais na journée zo mapena 10 000 ndo sabo. Siko koloba nini na ba fi o ba okendo sa kindumba ba osa makambo belé mais yo quand même ozui courage osa la coupe okobisa bango. Batika ota kindumba balukambo. Balukambo wa koloba nini siko na bakonza mboka nyoso bazolanda yo na ngonga oyo lisenga bosenga na yo ezani na bakonza mboka. Mboka ebonga basunga biso. Rince Mouya na kokosa ba interview bo emilaite. Donc ça la moi passe Moïse Mbouyo yebi bino boto landa donc effectivement mboka na biso na niveau mboka na biso tozali mboka munene ngana donc etonda richesse est-ce que bato bakosa ba misala bo bato bakosa ba misala bo botala penza donc bato bazali ko donc bazali ko survivre donc ezali pasi penza na mawa donc yangwana il faut botika présent na biso sala asalata bato bazo inaye ata bo critiquer bien mais botika la motu temps to juger après 5 ans naye ba makamba bo ekoza na mboka na biso te eza makambo moko ya soni pezo zo mwana mutu ngazo sala azoka soni mais ezali pasi na mawa na motema donc ezali makambo moko vraiment tokoki vraiment komona kango na mboka na biso te parce que mboka na biso ezali mboka moko ezali riche ezali munene il s'agit kaka donc présent à organiser makambo bien parce que ba o azalaki wana bazalaki na bango ko saila bango moko ba poche na bango mais ce qui présent à yé penza o tozu siko penza ndenge le peuple d'abord totikla ninga na biso sala parce que azali mwana mboka a trahir biso jamais. Donc siko avant aussi ça to presque à la fin émission na biso tozozong la suko beta sete na makambo tolobaki ya tambe mwamba n'est pas au-dessus de la loi. Donc mututu azali na se ya loi président de la République alobaki ata yé moko soka sali un frakata ba kokangaye ndeko ne frakata ba kokangaye mais tambe mwamba procureur de la République a commis c'est normal il faut que nous se défendre ko kende na immunité mais bino bobo donc siko yo donc tambe mwamba za intouchable. Donc siko vraiment to commis na suka ya émission na biso to linga vraiment to beta c'était donc avant to sugisa donc vraiment to pesi bino rendez-vous semaine vraiment ba rendez-vous vous allez belé na Cléboa original donc dès lobby mardi tozana bino na essayé la prise de contact to sengi na base nyo surtout wanezali occasion bo benga bo zila tetanga émission e bandi ba tumususu donc avant na ndako na esoki ameli masangani na komoko donc wanezali prise de contact na bino to développer deuxième jour il y a procès à Vital Kamerhe et tout ba pa musu ba monaka Vital Kamerhe le lot danger ba coquette sur base de quoi Vital Kamerhe lobby ni makambu tu dossier na ezalaki na katité abando répondre parce que makambu Jamal alobité aloba na yiwana mais lobby to expliquer bino kama muke ndengi troisième journée le cas donc lobby to sali et sena bino to sololi bo benga bino tout ba to na makambu bengi et puis mercredi tout ça le premier direct na biso ezala donc toujours makambo actualité au les cas donc on a moi bobi que Vital Kamerhe au troisième jour na ya procès na butu na biso tout ça li ba analyse na bino donc vendredi sur toza na bino et puis samedi 6 de 14h à 16h wanezali rendez-vous des patriotes avec invité na biso proche ya Moïse Katumbi donc tokomi na suka ya émission bobi ka so tokomi na suka émission base totika yangote
base pe yango penza vraiment mutu et ça la masolo donc vraiment na robanda ko féliciter batu tout bazali na groupe na moné batu musu basenga inga bakota donc na kota bango batu tout bazali na groupe ya les amis de César Ngadi na kati ya WhatsApp donc merci na bino nyoso tout bino boza penza priorité ya be mission so ke koti bokota repi priorité vont vraiment toko bossa na binoté donc siko tozali ko pesa mbote na Canada na Rodrigue Njolo boyebi ke azalaki na bakota ba Brésil période yo batu ba dindaki na mai tant bazo kasa ba ke États-Unis yemtu a fournisaki biso ba image wana yenza basalaki na famille mobimba sikoyo Rodrigue Njolo azali na kati ya Canada donc merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na keisuko na kati ya Paris pour na repesa Alain Delo ba mbote ebele Alain Delo donc on a un petit frère propre donc depuis Diego Cao donc Alain Delo donc ba mbote ebele et sikayo zali na robot sanate donc Bruno Matadi donc na Jean-Paul Matadi wana za ba petit na nga penza ya parler ya quartier ba petit na nga pe na kolisa donc tina mona ka bango bo sala nga plaisir à toi donc Bruno Matadi donc merci à trop na fidélité na 5 minutes donc sans oublier donc ndegone mususu azalaka na Belgique donc Jean-Paul Matadi nga na bien que Matadien donc vraiment là ba petit na nga donc merci ya trop na nyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a allé couper sa mbote na triple béton Didier Matewa donc vraiment et si Kazali yemoga miyebi donc merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Alain Delo Natangi Muzusu. Fifi Filofari hein? Rodrigue Natangi. Nzola. Natangi. Belou. Ouais. Natia. Toke siko na kati ya Paris le jour tozongi pona kopesa Belulu Vadio akuna matata ba mbote ebele donc yazali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc siko toke na kati ya Namibie parce que 5 minutes ezali partout donc vraiment marqué Gingatang lobby nanga vraiment na kati ya Namibie alandaka 5 minutes tout le temps donc pesa inga vraiment esengo makasi Rami Kabuya na kati ya Namibie donc ye azali mo landi monene ya 5 minutes et puis azali sima ya président de la République merci à trop na fidélité no kuna donc Rami Kabuya mutavandisi base na kati ya Namibie donc tokei sikoyo na kati ya 94 naval de Marne pour na repesa Fifi Filofaria Bambote belé l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci à trop donc na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toké si qu'on a Saint-Denis pour na repesa Blaise Zembele donc petit frère propre merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Toké si qu'on a Katia Genève na Katia Suisse pour na repesa Jean-Claude Kalala ba mbote belé puis merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Siko toké na Katia Noisy-les-Grands donc pour na repesa mbote na monsieur Stéphane Jocol il fait partie du bureau donc monsieur Stéphane Jocol je suis ravi je suis radieux Stéphane Jocol le bureau doit fonctionner à merveille. Donc Stéphane Jocol a salaka mingi po na émission na bino 5 minutes avec César Ngadi parce qu'il y a Zali Nakati ya bureau. Donc monsieur Stéphane Jocol, je suis ravi et radieux donc le bureau doit fonctionner comme tel. Donc toké suko Nakati il y a États-Unis d'Amérique pour na repé ça donc Joseph Mvemba Nakati Caroline du Nord ba mbote ebelé donc toujours Nakati États-Unis d'Amérique na Zali kopé ça mbote na mama sociale Niki Nyanga na camarade naye donc maman Elodie donc maman oh ya Nzela ya Mino donc na keisiko na kati ya Belgique pour na repesa mbote na Lolomi Lolo donc moninga ya Brice Piana donc bango tuna Dudu Swami donc ba kola banda kalati siko bazalaka na kati ya ki camarade na bango parce que na poto donc ils allaient vraiment exemple à suivre donc na keisiko na kati ya Hollande kuna donc pour na repesa mbote na masa nanga Fridolin bokomo mais azali éprouvé donc vraiment azali éprouvé après daki maman na eto zali ko zilaka programme autre pesa bino bozali komona donc maman na biso vraiment tiki biso donc Fridolin bokomo to zali ko partager douleur na yo donc vraiment ba maman ba koli biso pe to zali ko kola donc zali ka ndengwana donc courage et puis to kobenga na poto zo programme na keisi koyo na kati ya Yveline na 78 pour na repesa mbote na Mingita Nchiku merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na kesi na kati ya Anvers pour na repesa donc Mafio Tikini sans oublier Tata Mwasi Kini donc bango penza bazali ba landi minene ya 5 minutes avec César Ngadi.
Toki na kati ya lola na Bruxelles pour na kopesa lolo munongo ba mbote belé donc esika azali molandi monene ya 5 minutes avec ses angadi bango donc bazali vraiment bakola donc soko tangi lolo munongo ko bosante Brice piana na kati ya Grigny donc na dudu so mi dudule bazali donc bateau bakola esika moko tilelo bazali kaka ba camarade donc ezali exemple vraiment à suivre to kei sikoyo na kati ya Melin pour na kopesa petit nanga Gigi Chibango ba mbote belé na petit nabiso mususu donc baïs donc bango tokoki jamais ko bossa na bango toko sukisa donc toujours na kati ya Melin pour na kopesa amical ya bana elemba donc par le biais de leur président Francis Elanga na mwasi na ye Nene Mankumbu donc vraiment bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec ses anga donc to clôturer toujours na kati ya Melin pour na kopesa mama Amena donc yazali vraiment mulandi monene ya 5 minutes avec ses anga disoki alandi angote à la raté donc sur ces remerciements et dédicaces que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ces 5 minutes avec César Ngadi a été réalisé par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokobi ça a été arrosé Masolo, Nambuchu, Penadikosi, Abou, Pia, Tovandi tranquille, na Bokanabiso. À très bientôt.